Bonjour, papa. Bonjour. Bon, ngai ndeko journaliste David. Naza na compte ya Fantastique Info. Toye ana terrain pour to vérifier terrain ya Mami Edwige. Nayebi te soki boyebi ye po na tunyo a bolobi oyebi kaka journaliste Lucien Solo. Bon, biso toyebi kaka journaliste Lucien. Yende mutu ayaka vraiment na disposition ya place wana. Première place asilisa makambo na ye nyonso, mais pour le moment yesenga fa luka lisusu mbongo comme $100 to banela misérage po zamba ekoli lisusu. Deuxième place ndi journaliste aya mais batikala na nyongo ya $500. Nyongo ya $500 wana ndi mutu oya banaka koya awa Dr. Jadayo mutu abanaka kolandela place wana. Yito yebisaki eke place wana bakoko bayebisaki ava babana misala paya na $500 wana. $500 wana jusqu'à ce moment là bayaka nango te. Mais première place nde esenga kaka nde kosala kaka mesurage wana ndi na lobi. Apa mesurage na bambonga ba droit mususu droit coutumier. Apa wana problème mususu eza te. Bon, pour na deuxième terrain, eza j'espère que eza nango pembeni mais moyen ya obanda musala na terrain eza te po basilisa $500 te. Po etikala na nyonga $500 mais vrai terrain nde ya kosala net makamba bangulu kosilisa misala mususu nde eza deuxième terrain po babanda pe dali zipa mais esila te. Bongo première terrain na ye oyo bolobi oyo kota mundelu owana ya noir o bandeko ya Fantastique Info bazomona pe bazolanda olobi eza terrain ya Mami Edwige. Zamba oyo mona. Zamba oyo alikolo boye terrain eza siko wana yesenga nde kobandela ngo lisusu kotia banzela po zamba ezongi na ba voisin kosomba lisusu na ba borne. Siko zambo eza combien de temps pona toyeba po mama pe libanda kuna alanda pona yeba zamba na ye eza ya combien de temps to mesure nango eza ya combien po ba voisin bakota. Bon awa ye aza na 1 hectare kuna lisusu aza na 1 hectare aza net na 2 hectare mais eza 1 hectare 1 hectare na ndenge nga na yebeli 1 hectare tokaka babaka ezalaka 100 sur 100 mais na zamba o ndenge nazomona na molai boye nakoki oconfirme na nga tokoki obanda wapi mesure nango ndeti na débit nango ekoki obanda wapi mpona toyeba. Bon pardon neti awa batinyonso oyo basomi awa totekela bango teke ezala sans ça po zamba eza na formule moko ya bien te. Donc na ndenge ase boye tobendaka 50 na ndenge likolo nde boye tobendaka nde ezwaka 200. Donc na se boye tobendaka yango 50 ndeti ferme Mami Edwige na normalité soki tolobi tolanda po ebandi na se place tobetelaki yanga mwa kala bayibaki soki tolobi c'est que ferme ebandi banda na se mata ti likolo ya ngomba banana banzete wana oyo etelama wana banzete wana so tokomi na banzete wana omona place bayibanga ça va so tokomi na banzete wana nga beto etikala wana pavement na nzete avocat nayebi yango bien esenga nde kofongola lisusu nzela wana tofongoli nzela wana tomatiti likolo tozwi 100 tokobenda nde 200 na ndenge ase boye eza 50 na ndenge ya likolo boye na ndenge ase boye totiaka 50 parce que tokabola équilibre ya mai na bavoisin nde na boye nde tobendaka nde large ezalaka nde molai ezalaka molai donc totiaka na valeur ndeti 150 kuna ezwi 50 koto 50 donc epesi 100 sur 100 soki na koki koloba bien ndeti likolo nde nazomona mais est-ce que penza selon bino baprofessionnel ya esika ou bien ya terrain est-ce que na terrain na likolo est-ce que eza na mesure ya 50 ndenge bozomonela parce que ndenge nga nazomonela na attitude na ngai nde nazomona na likolo place banini na mwinde suki ezolakisa biso te ke ekoki ozala ba mesure ya ba 50 mais est-ce que yo za sûr que eza 50 eza 50 sa okoka po ngande mutu natikala awa naza na disposition ya mabele oyo na kati nyonso donc mutu nyonso oyo akoya afa akomande mpa na ngai 50 eza ya kokoka soki mpe ekoki mpe te seki tokobenda ngo kaka na molai mpo mabele na likolo kuna nana toteki te 50 eza ya kokoka mais esenga kaka nde tofongoli nzela ntango tofongola banzela nde tokotia singa nde bisiko kocomprendre mais ntango tokotia nzela wana esenga kopose mbala moko baborne comme basine otikala nde pour du bon motu nyonso ntango aya ayeba terrain ya Mami Edwige mais bana mpe bongona mpe batie basine te jusqu'à ce moment ezalaka kaka bongo eloko nde soki esalaka mpasi d'accord c'est que mpona toloba bien mpona koya kozwa ba image awa ou bien kosala mosala awa il faut toya
mpona komesure bamesure oyo etikalaki na mbongo oyo bakoki kopesa na valeur ya mbongo ndeti bakoki kopesa ba combien oyo bino bosengaka neti mesurage kotia singa kofongola wana tosengaka $100. $100 à part ça bambongo ya bokoko à part ça mwa babiloko ya bikoko mwa masanga makaya bapembe nde biloko makaya bapembe wana baosomba carton o bien baosomba bon makaya bapembe tosengaka carton makaya bapembe luvenda venda ninyo 20 oyo ya ninyo wana mulangi oyo ya 20 wana masanga oyo ya 20 tosengaka na sucre na mungwa nde wana nde mosala nde ekebana na luvenda lisusu bongo oyo tozomona ndako ya briki oyo eza nani ndako ya briki oyo bamone bosusu da bazalaka deja wana bavaza mame duiche bavaza na ye bango vraiment nde baza sikoyo limite na ye soki nakoki otuna motuna ya suka papa olimbisa ngai eske mpona kokomisa ndeti babriki awa ndenge bavaze batongi mpona nzela mutuka mpona mama yeba eske ekoki kozala facile bango babeta babriki awa to basombaki bato bamemelaki bango mpo ekoma a bon babriki awa neti bango babetelaki a bango baponaki zelo te bango basalelaki kaka na zelo oyo ya kati awa na zelo oyo ya kati a donc ça veut dire mabele na bino eza na zelo ya bien tozalaki na mposa toyeba mame duche oyo eza terrain na yo bapapa balobi avant ya kobanda mosala to kosala mpona terrain na yo awa ezosenga bamesure mpona osala yango mwa kala esangani na bazamba moninga ifo kotia baborne mpona oyeba balimite ya lopangu na yo lopangu batikaka yango boye te to terrain na yo batikaka yango boye te parceke bato nyonso baza motema ndenge moko te eza ya moninga mosusu akoki komonaka ya moto asundoli ferme na ye aye akoti aloni biloko na ye mpe elanga na ye ndeti na oyo aye tokosenga soki mwa makoki ezali bateknicien baza ebele ubia bato ya village papa mpe azali soki ekosenga koya kotiela o baborne na ye mpona kozwa mesure naza sire na baimage oyo ezoleka bokomona ndenge papa lobi mpona babiloko oyo eza nango mposa mpona otrace bandelu ya lopangu na yo mais mpona deuxième lopangu deuxième terrain tozolinga tokende kotala yango toyeba place ezali soki eza wapi me balobi kuna avant mosala ebanda ezosenga basilisa combien etikali papa $500 etikali mpona mosala ebanda soki te moye mosala ebanda eza te eske papa okoki kolakisa biso terrain yango eza mosika te nzelaka oyo tozongela wana merci tokende mpona toganye mwa temps totiki mpe Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.